Bandeko Peniel azali na vie ya Mike Kalambai. Bandeko Peniel otozomona na vie ya frère Mike Kalambai. Lelo oyo pasteur Mike Kalambai. Peniel azali mama ya bana kakate ya Mike Kalambai. Azali otokoko benga na vie ya pasteur frère Mike Kalambai. Azaka katea azalaki azali pe akozala. Donc nazoloba na futur ya Mike Kalambai. Donc Peniel akozala kaka mama bana nete, akozala kaka mwasi o bazala na ete, me likamba munene oyo Mike Kalambai na ndimite na mokili oyo akokuta nango na moto mosusu. Donc Peniel azali na vie ya pasteur oyo azalaki frère centre de l'Éternel Mike Kalambai. Peniel na vie na ye azali mbote ba papa ba mama bandeko, mbote barando na barandonete, mbote batoyo balingaka rando na ba oyo balingaka rando te, mbote ba jeune garçon na ba jeune fille, mbote bana mike na ba bébé, mbote ba Sainte Anoirite, Sainte Thérèse, Sainte Ingrid Kabongo. Bandeko Peniel Kalambai onazoloba. Peniel azali na vie ya pasteur Mike Kalambai. Azali une sorte ya démon ya vie na ye. Nalobi bien Peniel na vie ya Mike Kalambai. Azalaki une sorte ya démon ya vie na ye. Lelo oyo pe azali une sorte ya démon ya vie na ye. Na futur pe akoki kozala toujours démon, une sorte de démon ya vie ya Mike Kalambai. Bandeko Mike Kalambai ndenga zawana. Ata alobi ba vivra na Peniel. Il y avait de beaux moments na ba mauvais. Wana biso nyoso tolobakango. Mais Mike Kalambai ye mutu azako imaginer bazalaki na ba bon moment parce que bazako vivre lokola mwasi na mobali, bazako seka pe baboti. Mais Peniel azala toujours dès le début comme démon ya Mike Kalambai. Bandeko na defendaki Peniel awa na makambo esengeli na défendre ye. Nazape contre makambo na defendaki ete. Mais o nazolobela Peniel na Mike Kalambai. Nazolobela makambo ya Peniel akokosala ye moko na vie na ete. O ya kokosala na vie na ye, ngai na ko défendre ye parce que eza nzoto na ye pe abuki mibeko leta te. Mais oye tali Peniel na Mike Kalambai. Peniel azali une sorte ya démon na vie ya Mike Kalambai. Mike Kalambai ndenga zawana. Soki apeteli bino makambo alobaka akobeta boko comprendre ata mukete. Parce que boko comprendre kaka likolo. Yepe aza capable te abeta makambo nyonso complet. Même nga na yebi makambo yango te, mais silence na ye na comportement ya Peniel envers ye to ye envers Peniel ezolakisaki Mike Kalambai ndenge azawana. Biso kaka batu na poto na batu mosusu na Congo otolanda histoire na bango tokondanaka ete to toyinaka ete. Azana batu
misusu asololaka na bango apesaka bango mbote bakutanaka me bayina ye. Bayina ye mpo na lisolo wana te. Bayina ye parce que bazalaki deja elongo na Mike kopesa na mbote, bazalaki pe na Peniel. Siko bango bazina Mike Kalambai me bakokolakisa yango te na misu boye. Mike Kalambai akoka pe kokima bango te. D'avance Congo batambolaka kaka bisika moko. Bato milieu social o bayebani na Congo batambolaka presque na bakamaradi moko. Baliaka mingi na restaurant moko. Bakutanaka na réunion presque bisika moko. Na mutu oyo sayina yo banda kala. Na mutu oyo yo fo éviter ye. Me na réunion wana oko éviter te. Oko pesa ye mbote. Ako tuno pe ndenge nini yo po zongisi. Na sa mutema acholi yo. To yo pe na sa mutema olobi na pesi moko ya ba. Temo mbote. Donc, Mike Kalambai a vivraka biloko wana presque chaque mois. Pour comprendre tina nini Peniel azali une sorte ya démon ya Mike Kalambai. Bandeko. Ezali ba réalité. Po Peniel ndenge azawana. Ndenge bakabwana na Mike Kalambai. Makambo azanango bato ebele pe na poto bazana bango na situation wana. A vivre na mobali aza démon ya vie na ye. A vivre na mwasi akoma to azali pe akozala démon ya vie na ye. Ou bien mobali. Mais soki alobi a éviter ye, ako éviter pe bazo kutana te, bazo kutana pe ata na milieu moko te. Bazo kutana pe ata na réunion moko te. Bokoki na bino pe komona na te. O éviter. Même ikutu soki o éviter ne oyete. Olingo chanze no milieu oko chanze. O suti batu nyonso ndengo lingi. Oko chanze. Boko kutana batu na balabala. Alors soki muto kutane na balabala. Soki obetine lisolo. Yo muto lingi to ya lingi. Soko pesi mbote ya pesi yo eza nango likambo te eza mbote me bosololi eloko te yo leki ya leki. Donc na poto okoki ko éviter makambo wana parce que toza na ba milliers bisika moko te. Donc toza na ba milliers moko moko changer. Totambolaka pe bisika moko te. Loba ke musala bosalaka bisika moko na batu wana to bosalaka bisika moko na batu babando yela bino toujours ba makambo ya batu mususu. Mais soki osalaka na babisika pa mususu okozala différent. Alors Mike Kalambai ye banda alinga Peniel liboso azwaki louange oya koloba ba vrai moment ba vivraki. Mais Peniel pana ye ezalaki ba vrai moment, mais ba vrai moment pona ba balani kaka na Mike Kalambai te. Ba vrai moment parce que Peniel a ko découvrir. Donc Peniel na libala akendaki pensa comme moi sa libala, mais en même temps à découvrir makambo yo ekosepelisa ye. Na temps na dire oyo akovanda na libala. Po Peniel azalaki conscient dès le début babalanaki na Mike Kalambai. Azalaki conscient na bandeli yango. Na kota na cerveau na ye na kota te na lobiango pe naza sir. Soki batie mbondo na komela. Peniel azalaki conscient ke ye na Mike Kalambai. Babalani te pona liwa. Babalani te pona meilleur et le pire. Ye abali Mike Kalambai pour le meilleur. Ko wumela na ye na kacha libala, en tout cas pas Peniel, non.
abulango te abulaki pe na mobali moko te abulaki pe te ke vi na ye esukeli wana Peniel azalaki na makanisi mosusu yango nalobi Peniel azali une sorte ya démon ya vie ya Mike Kalambai. Peniel aya avec objectif ya intérêt na ye, intérêt libala te. Alors Mike Kalambai pona libala. Yango wana Mike Kalambai asoki amoni yango vrai moment parce que ezalaki libala. Na ndenge ya investi akotaki, na ndenge Peniel akotaki na sens na ye. Yango Peniel, Mike Kalambai nanu penza alobi te, ou bien tosala kaka alobaka penza te. Po oyo aloba eza makambo moko. Tomonango minene, to jejai na makambo aloba, to pesa Peniel raison, ba misusu ba pesi Mike raison, pe tolobi makambo mususu bangomboka bayebi, mais ba betaka mwasi boye te. Or que Peniel, ye makambo tu alobaka. Alobaka te po bolukela solution, alobaka te po totala nani azana raison to tort. Peniel alobaka po a manipuler opinion publique. Peniel makambo tu asalaka banda abanda koloba na internet, banda abanda kokangisa ba photo, banda akoma kosala nyonso asalaka tina mukola lelo, ye asalaka yango pona attaquer Mike Kalambai à partir ya opinion publique. Babiso ba oyo na zaliawa na kati ya muntuka naza kotambola na kokotuta moto kaka pona kolobela Peniel. Aza na posa te tolobaka kombo na ye kaka bongo na mopepe. Aza na posa ba opinion publique ezalaka touché. Pe aza na posa Mike Kalambai azwaka toujours problème. Bandeko Mike Kalambai muta souhaitaka Peniel azala bien na vie na ye. Ezala circonstance nini, makambo nini asala ye, Mike Kalambai bandeko soki botie mbondo na komela. Asouhaitaka Peniel azala bien, voire même très très bien. Mais Peniel Kalambai otomonaka, ye asouhaitaka Mike Kalambai azala vivant, mais azala détruire. Azala ekosila. Soki bana na ye bakomi na ba 20 ans, wana Mike Kalambai soka kokufa akufa. Donc, biloko Peniel asouhaitaka yango wana. Peniel kanda mususu azalaka nango. Azala se un jour soa kabona Mike Kalambai. Ezala babala nagi na Congo, ezala wapi. Ye ako bénéficier ba mbongo ya Mike Kalambai ebele. Ayebaki ako profiter na mbongo ya Mike Kalambai. Ata Peniel tolobakaki. Alingaka mbongo te, azwaka mibali pona amour, mais Peniel atimbela mbongo na ndenga kosakana te. Eza mabete mbongo esungaka bato. Mais Peniel ndenge bolobaka ke soki alingaka mbongo ndabali ata ministre, ndabali ata député. Non. Peniel akokosala yango jamais. Wana message na yebisi prophète de la nation. Tango mosusu ye na prière amonaki yango te. Peniel akoko bala mutu moko te na Congo, aza na mbongo mutu mabe libumu etengama soki ndenge. Peniel akoko bala mutu moko te aza na physique moko dégueulasse ou bien dégoûtant. Pana ye, pana biso te. Pana biso mutu aza na physique na mutu etengama azate, pana biso mutu azakaka mutu nzamba asala. Ministre, député, aza autorité, faut respecter.
me nazoloba na misu ya Peniel modèle amonaka. Donc Peniel oza beauté oza nini te akobima na yo te parce que ayebi bien parmi bato baza na mbongo o bakolinga ye ya bo bakozala ba oyo akotante bakokwela ye bazali ayebi mibali ebele bazalaka wana facile mpona kokwesa po Peniel aza na expérience ya kosakana te akwesa mibali soka tieli biso liste awa na kanisa bokomona na bakousin na bino na bandeko na bino na kati pe bokomona barase ebele bokobosanake na planète oyo tozalaka na 4 race bokomona barase mosusu bozotuna moto azali gris to vert bandeko Peniel azali problème une sorte ya démon azalaki démon ya Mike Kalambai azali lelo sorte ya démon ya Mike Kalambai akozala tina fitir Mike Kalambai na yebite soki na vie chrétien na ye to na bomoi na ye na mabele oyo akokontinue kozala to un jour akozala na moto mosusu démon abimi kaka bongo na ndimi te soki ba démon bakobimela ye bakobima toujours na nsima ya Peniel bayebana na Peniel te bato yango basololaka na Peniel te makambo mingi ya mabe ekobimelaka Mike Kalambai na nzela oyo ye ekouta toujours na Peniel. En tout cas, soki gouvernement pe echanzaki te na kosa bino te mbelelelo Mike Kalambai ekokozala tango mosusu atika biso akufi tokundi ye likolo ya Peniel. Bandeko koya ya fati no pouvoir na gouvernement ya sika bolinga te ata botie mbondo na komela. Mike Kalambai azali n'équilibre vie et sauve. Vie eza un peu sauvé. Ou bien tozala ezali sauvé parce que gouvernement sika eye. Nalobi te bato gouvernement ya kala balingaki baboma ye. Eza makambo ya gouvernement te. Eza makambo ya ba individu o bazo travailler na kati ya ba gouvernement bakokaki ko utiliser puissance na bango, influence na bango pona ko détruire Mike Kalambai kaka pona sima Peniel. Bayebana na Peniel to bayebana te balingaki basalela ngo. Me kokoma fati akoma mokonzi mboka na gouvernement sika Mike Kalambai apemaka na mopepe ya bio. Mais likambo ezali awa Peniel azali démon chronique. Non, azali peut-être démon. Pona kokoloba démon penza te fona tia peut-être démon chronique. Tango mosusu pe aza penza démon mais lokola naza na ba preuve te. Nakoloba pe peut-être te. Aza une sorte, oui. Une sorte ya démon chronique. Ya pasteur Mike Kalambai aza peut-être te peut-être ezali nazo kanisa tango muso eza bongo to eza bongo te mais onga nazoloba une sorte donc azali confirmé donc na confirmango otie mbondo na meli na kozala toujours vivant nalobi mbondo oyo théâtre te mais mbondo o bamelaka Peniel Kalambai azala une sorte ya démon ya Mike Kalambai, frère oya komi lelo pasteur, azali pe na mukola lelo une sorte ya démon ya pasteur Mike Kalambai, akozala pe na fitir une sorte ya démon ya pasteur Mike Kalambai. Le seul eloko ekoko chanzango ezakaka puissance divine.
eza kaka décision euta na likolo pa ya nkolo, eza kaka pouvoir ya tata Nzambe, parce que bozomona azotambola na prophète de la nation. Maintenant, prophète de la nation, atie prophète de la nation na makambo. Tozomona prophète de la nation aza monoko, azosala tout à défendre honneur na ye, mazo continuer na ko défendre honneur ya Peniel. Andimi a risqué. Mais Peniel azana tina moko te a risqué ni pona pasteur de la nation. Voire même c'est possible prophète de la nation si bakangaki ye na mutambu moko azobanga Peniel aloba likambo moko et touché ye. To soki bakangaki ye na mutambu te, c'est que Peniel azobangisa kaka prophète de la nation po makambo Peniel akoloba ezala ya lokuta bato ebele bakondimela ye. Pourquoi? Parce que Peniel spécialité na ye ezali ko manipuler opinion publique pour la destruction ya mutoyo ye asi abaye. Ndenge aina Mike Kalambai atasali sambla alingaka ye sayina alukaka détruire ye. Ndenge akaboni na Didier wana ekokozala ye moko azopanza ba video na ye, azotia telefone azomibima Didier, atie pe photo ya Didier, nzoka eza Didier te. Ou bien penza Didier, ye siko mutako motinda Didier, on sait jamais. Maza mutu moko ayebi ko utiliser, ko sala a bouger opinion publique, pona a détruire bato. Donc, en bref, Peniel azali manipulatrice ou bien manipulateur professionnel professionnel simanango onangana bakisa na kati wana po ezali un peu méchant. Bandeko ba bolingo likambo ya kitoko likambo nini? Le 1er février ti le 6 février toza na forum botunanga te soki nini ya kitoko yo moto olobaka ke mboka secteur nyonso baokipango na bapaya, kote oyo bachinois, kote oyo bendie, kote kuna bapakistanais. Alors yaka na forum le 1er février ti le 6 février 2022 kuna okoya na compétence na yo, okoya koloba po makambo na yo ekokoma pa ya nani? Fati Beton. Tala yo ozoloba papa robo olie yango longoli masque, me yo pe yaka na compétence na yo, yaka koloba na forum le 1er ti le 6 yo pokolia. En plus bandeko no tango tokozwa ba secteur wana bakoteka susu lopango te, mais soko yete bapaya bazwa toujours na secteur wana bandeko no bakende bwaka ngunda wapi na Kankou popoto ekangami. La décentralisation, nous avons passé en revue la cartographie du pays. Il y a plusieurs opportunités d'investissement dans notre pays, dans tous les coins du pays, dans nos entités territoriales décentralisées. Et à Geneva, nous présenterons cela aux investisseurs éventuels de la diaspora du Congo et des amis du Congo qui seront nombreux à ces grands rendez-vous. Et ces assises seront tenues en quelle période exactement? C'est du 1er au 6 février 2022. En tout cas, compétence na yo ezali nécessaire pour na kotonga mboka. Fati Beton bango kuna baposa bitambe otamboli na bango oselumuki okwei obukani mokwali soko.
Bonjour fidèles internautes de www.elengiakomba TV. Bonjour, bonsoir, balandi nyonso ya Elengi ya Komba, Congolaise TV. Belé partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi ya Komba TV vraiment. Bonjour, bonsoir, na abonné bafa nyonso ya Elengi ya Komba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss de boss Babi, JP Kiama. Bonjour, na Elengi ya Komba Congolais TV vraiment. Namo na zana chaîne de chaque topo. Ya boss na JP Kiama, ta ay boss de boss ya ni amandaje. Donc ba santolo la zaki. Ya boss na biso JP Kiama. Nzambe na ngai. Ba boss bazali ba boss bazali. JP Kiama, le boss des boss. Napesi d'abord bonjour, te ba mbote belé na mon boss JP Kiama. On a na koza ngisaote. Donc na ko le katisa na pesa mon boss JP Kiama, boss des boss. Bonjour fidèles internautes de www.elengiakomba TV. Bonjour, bonsoir, balandi nyonso ya Elengi ya Komba, Congolaise TV. Belé partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi ya Komba TV vraiment. Bonjour, bonsoir, na abonné bafa nyonso ya Elengi ya Komba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss de boss Babi, JP Kiama. Bonjour, na Elengi ya Komba Congolais TV vraiment. Namo na zana chaîne de chaque topo. Ya boss na JP Kiama, ta ay boss de boss ya ni amandaje. Donc ba santolo la zaki. Ya boss na biso JP Kiama. Nzambe na ngai. Ba boss bazali ba boss bazali. JP Kiama, le boss des boss. Napesi d'abord bonjour, te ba mbote belé na mon boss JP Kiama. On a na koza ngisaote. Donc na ko le katisa na pesa mon boss JP Kiama, boss des boss. Belé partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi ya Komba TV vraiment. Bonjour, bonsoir, na abonné bafa nyonso ya Elengi ya Komba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss de boss Babi, JP Kiama. Bonjour, na Elengi ya Komba Congolais TV vraiment. Namo na zana chaîne de chaque topo. Ya boss na JP Kiama, ta ay boss de boss ya ni amandaje. Donc ba santolo la zaki. Ya boss na biso JP Kiama. Nzambe na ngai. Ba boss bazali ba boss bazali. JP Kiama, le boss des boss. Napesi d'abord bonjour, te ba mbote belé na mon boss JP Kiama. On a na koza ngisaote. Donc na ko le katisa na pesa mon boss JP Kiama, boss des boss.